Basa emotion nzambe bazali ko aventurer. So lati drapeau bandi ko lela na mabele ne nzambe ayoki pe asali. La coronavirus botu ba poto po pakoli na nzoto corona esilaki. Bandi ko vanda liboso na bato. Balobaka na kompo bato batia bangoka. Pour le moment ba bandi minanga toke na guerre. Parce que guerre na lisumuté, nous défendre la patrie. Hein? Et là on m'a dit ça on était bon là na betongo etondi bato te. Saison ezali batongo franchi. Boxer makofi bibotu bimponda kaka katier pasteur. Ce katier là école philosophie te oyo te azali ni te loko moko te eloko nini akobimisa madame. Oyebi sango pa comme pasteur comme sango. Asaka 3 ans en philosophie, 3 ans en théologie. Hein, 2 ans en stage, asaka au moins 10 ans na mosala pa ma prêtre. Parce que ngai na kati nango na yebi bango koleka. Soko moni ngando ngolo aye ngando aza malade ndima parce que ngolo na ngando baza na kati. Non, on se connaît. Bino ningi vérité nini? Vérité c'est Jésus. Jean 14:6. Hein? On moni ngana vandi na vandi kwa mobali. Normal. On moni ngana vandi na saibo. Na tabuka kuna na tabuka te na mobimba. Mais les pasteurs sont devenus homosexuels. Ba pasteur PD surtout baza na ngonga somo pasteur mo ngonga sala. Biso balingaka biso te à cause de la vérité. Balingaka prophète de l'université. Balingaka Roger nani Roger Bakate, balingaka prophète ngefate biso zakola nini toyi ko défendre évangile ya Yesu na dernier temps. Faire asobina ngebe pasteur pe kuna ngebe différence nezali. Mama tokuta na bango na ba hôtel ya minene ko ba memelingi ba niso ba manga bakimi bakimagani. Oyo kindosani. Les orgueilleux biloko ya pamba. Guerre yango na est moto mo apesa prophétie te la guerre ici là nzambe alakisaka ngai tokotaka ba prière guerre ekosala boy kaka mensonge des mensonges. Le père Jean 8:44 c'est le diable. Tozali infiltrés jusqu'à moelle épinière. Nous sommes infiltrés jusqu'à moelle épinière maman. Soki ngai na yo to telemité mboke telemité to ken esclavage. Olandi yango. Hein? Tu es un esclavage, ça dit quoi? Liso, Nicolas Liso. Maison Awa tout ça. Chez maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne éviter. Yaka. Tokiti na métro Château Rouge. Kayau. Kayau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh là là. Paris. Je na oyeba saka mon ndazabo asaka so mine bila métro. Bisa batani ngoko le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place de Côte. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche. Toto lobela makambo ba tampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambulaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Rouge na yepona kolongola ba tampo ba maman. Banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille. Pona ko kitsa mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya ko sala ma forme kangaza na tolo munene. Alingi azala na sima munene ba hanche munene. Bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi. Depuis 2007, na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà, on vient ça awa. Tu la filmes. Non. Yo je mona te. Oh là là. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bonisa. Et je traité tellement. Vraiment, ngamu na za victime na meki yango. Oh, ya ba so benga na. Lesi yeyo azobongisa le poso. Légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na ba rayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza oya
Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 Azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend Aero Borolanda. Émission Nabino Bolingara Mingi chez Bamana. Chez Bamana, ils sera toujours présenté par votre humble servante, la diva de la presse congolaise Sandrine Bamana. Donc voilà, bienvenue aussi dans votre chaîne Afrique Info. Oh, il y a Frank Stemai Dissouka, les professionnels. Bobaxile et mon Congo qui se respecte. Donc voilà, le Tozan a invité Moko, un spécial, vraiment le prophète Ngefa. Naïne Toroso, la Maramboye Église. Et puis tu la paix maramdenge zo les kalamboka bison stoyebi ke mboka eza na guerre. Donc voilà, na pas na prophète Ngefa de Toroso la maramnyo surtout wana. Là je dis un grand merci à Erjou la bila oza derrière caméra pour nous repérer sa biso vraiment ba image qui toko boye. Le prophète Ngefa, bonjour. Bonjour amanzambe ya pambola yo lokuma sanzuli ezonge pa ya nzambe kolala kolamukeza bitidi te parce que nzambe mutapesa kapema. Il faut rappeler au Mogo, Lamentation chapitre 3, 37 à 39, qui dit les choses arrivent sans que l'Éternel ordonne. Les Camerounais sont menacés assez. Nous avons besoin de l'Éternel. Mais nous sommes là, tout peut s'arrêter mes combats et pas y azam. Il y a un moment où on va banda émission, tout ça comme moi prière mouké pour être Jérémie 33 verset 3 évoquez moi je te répondrai. Peut-être que Nzambe ndé moto oyo tozora mes combats sur Matthieu 11 28 tout peut s'arrêter pas ya tata Nzambe. Kolo totiki mboka na maboko na yo, totiki dialogue nyonso ezoleka na maboko na yo, totiki mokonzi ya mboka obatela yo pesa sagesse science intelligence. Totiki bandeko baza na goma na maboko na yo, quel que soit liwa ekoteli bango me baza la résistant po ete mboka wana eza mabele bakoko ya bamama na bango ya batata na bango oyo bakunda bango mpe baza na kati na bomoi. Totiki mpe nyonso oyo baza kotambola mpona kozwa information nyonso ezala fiable. Et la information, il y a 1000 collines à Rwanda pour la banque sur la bande à Congo. Tout équipe gouvernement, parlement et ça, et l'autre côté, Sénat, tout va avoir pension, bandakala. On va relire un bon yo fêlé, à dans une étape d'état de guerre, on va se prononcer là au côté. Quand on va vendre des sika bazali, qui nous mandent la banque aussi là-bas kende, puis bazon à le soutenir. Il y a d'autres équipes journalistes, ils sont bazali chevronnés, les journalistes sont bazali très courageux, peu courageuses. O bazo ko kota ko kende ko luka ba information pour ko pesa na baimboka koloza na bango po pambola bango bana na bango po sukisa na bango na komona tata pena mwana na mulimo santo amen.
santé kitoko déjà ndenge ezomona déjà nzambe azobatela papa lelo oyo mboka eza na guerre. Ba MV3 déjà bazou une grande partie à Goma. Yo katake musala nzambe ko lo banini. Bon. Ndengo lobi kutu malamu. Nakasa ngolo bande M23 bazui totalité à Goma. Mais au moins que vous allez très bien informé. Tolingi ba journaliste mayele mais ba bololé té. Parce que ba journaliste a bololé, bazali complicité na ba Rwandais na ba Rwandais so bazana giseni. Des bateaux pour cette information, il y a le quota. Ça dit quoi? C'est vrai, Goma est divisé. Parti Moko est na FARDC na gouvernement, parti Moko est na rebelle. Mais maman, on m'a dit Jérémie chapitre 1 verset 19, bakobuni sabiso. Mais bakolonga bisote. Suka to kobenga na bango. Ça dit quoi? Mboka est na guerre. Et là on a ko lo banini. Israël peuple de diète. Israël est au bon de la carte. Tant que bazana guerre, bazo bunda bango sono. Bazo sambela pe bazo sanini bazo bunda. Mais là on a quoi biso été ata buto yindi suka tonga kotana to gagner guerre parce que FARDC bazo s'organiser, gouvernement ça s'organiser mais bazo financer. Pour vous informer maintenant Minova pourtant bango ba koma na Minova ndé fungaki nzela ba koma na Goma non Minova là biso récupérer yango. Et personne qui en parle. Personne qui en parle à part Minova 5 localités M23 bazaki nango ba Pantani. Bah mais quand il kende vers Bukavu mais pour les Bukavu il faut les nani lakit or que ngambo kuna ba force na biso na force burundais ba lali kusa ya kosakana te ba kokota te ça dit quoi ba na courte derrière ya elengi hein pour ba kokende mais eloko organisons-nous. Organisons-nous et tous courage dans Josué chapitre 1 verset 8 à 9 que cet livre de la loi ne se donne pas de ta bouche tout sambedak. Lève-toi, prends courage. Je crois tant que le peuple se va mobiliser comme seul homme dernier chef de l'État parce que le chef de l'État il est seul. Donc seul comment papa? Est-ce qu'il y a un soutien? Tous les politiciens à travers un bango papa. Ce sont tous les traîtres. Déclaration nous avons déclaré autonomie guerre tout ça la population non vraiment bango tu vas pas dire qui mais parce que bazar est en contact na nanga so les nanga comme les Rwandais ils vont travailler dans le gouvernement rwandais hein to yebi bango Kabila le père avec na Rwandais hein o baz kwa congolais bizima kara za kine hein histoire que se répéter mbala te nous sommes pas naïfs nous sommes un pays souverain et nous sommes déterminés à gagner cette guerre hein bizima kara il était qui un Rwandais avec une mine, un ministre affaires étrangères, diplomatie en Boka, c'est pas qui est. Est-ce que Boka va fonctionner? Un Rwandais a mis diplomatie en Boka, c'est un Rwanda. Boukera Zarakinan. Hein? Combien de généraux rwandais battent qui a en Boka Nabiso? Combien de généraux rwandais? Hein? Tous allés infiltrés jusqu'à moins épinière. Nous sommes infiltrés jusqu'à moins de première maman. Ce qui gagne à notre télémité, mboka télémité, donc un esclavage. On l'a dit en gros, hein? Donc un esclavage, ça dit quoi? Liso, Nicolas Liso. Les longs mais merci. À ça il lit que 12 verset 3. Donc comme on va Rwandais, bakaki babsuna maluku. Mosusu awa na banzangungu. Mosusu wapi côté à président résistant président. Babi toza ebele to côté ebele, to na bazamba toza siko formé par mindele to za babsa modot. Siko Kabila bangombe mitu minene uchuru ya o bakota na yango bangombe yango bakolo nango bazawa balimo bakendete bazaka na kati na biso tout ça kotamwa na bango ça dit quoi il faut tous la sécuriser moto na moto eba oyo mboka na biso toko teka yango te pona bapaya histoire la Kabila le père et kozonga ka lisusu te toko bunda bitumbo yo kino suka. Voilà, toko bunda bitumba o kino suka elongola nzambe vraiment asalisa biso bitumba o tolonga ngo kino na suka. Papa yoza homme de Dieu. Tango bango bakendaki na meeting na bango. Bakendaki kolakisa ba peuple minduki kote bazako o bazo kamba non? Soki oboyi babomi, soki okei baboyi bato bakendaki na Brazzaville boma. Tango bakomi kuna papa moko atelemaki aboyaki babomaki 6 places na miso mwasi na bana masasi. Tant boy ko na meeting. Meeting hein? Tant moni bato bangi bake. Mais tant on meeting betami na kati. Klini basalaki. Yote, toyebi yote. Tshisekedi nde président. Mais bandana nzembo ane toko matanzete après. Toko matanzete sima président de Tshisekedi. Ça dit quoi récit déjà on a gagné la guerre.
Guerre besoin de quoi? Guerre, oh, il faut population de Sima l'idée. Si Kabila a contacté Awate Kinshasa parce que Tobaya qui Mobutu. Bakosi biso Mobutu sanguinaire, Mobutu Ibaka Bambongo, Mobutu boy boy. So comme Erdogan, ok, c'est le kuta. Peuple a du moral on va accompagner AFDL, va Rwanda na Kinshasa. Maintenant on surtout qui c'est quoi? Tobi pas question, histoire que se répéter soutien. Nous sommes avec notre président parce que tout ce qu'on a président biso. Hein? Toyebi sénateur, toyebi parlementaire, toyebi institution, toyebi en mode parce que nous sommes restés seuls avec la population et nous resterons la guerre. Voilà, trop longue guerre. Oyo, papa yoza mosala nzambe, tango ozo sambela, ozo la butu pe me ozo sambela pona mboka. Nzambe déjà alobeli o nini à propos makambo ezo leka na mboka. Tout le monde qui yango makambo koleka na mo c'est 3 verset 7. Tout le monde qui makila, tout le monde qui guerre, tout bana ipe koloba, tout ça ipe obonde na kati na nzambe, kino makambo yango pe emeki kokisama. Ça dit quoi? Na est prophétique. Hein? Si on a moins dans Matthieu 24, verset 7, il y a une guerre qui est partout. Guerre est par la Soudan, Soudan est une guerre. La guerre est électrique. Guerre est Israël, Gaza, Palestine, côté à Liban. Russie, Ukraine, il y a une guerre. Guerre est partout. L'une des causes, il y a 6 mois qu'on attend de la fin. Hein? Et puis dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5, quand les gens chercheront la paix, il n'y aura pas la paix sur la terre. Qui ne goya moi na moto. Tout le monde spirituellement. Na physiquement, autre koloba était maman. Dans même c'est surtout Josué chapitre 1 verset 8 à 9. Lève-toi, prends courage. Hein? Toi telle makaka toi courage to longa bitumba. Hein, na bitumba makamba losambo ezalaka te to priaka mpo nzambe apesa nguya mais la guerre ezali nde nzoto na nzoto mbunju na mbunju somba minduki ya somba minduki bobeta na nde oya makasi aganye mais lokola eza maboko ya mboka na biso on va gagner la guerre. Voilà, on va gagner la guerre, papa. Conseil nini oyo kokopesa na mokonzi mboka oyo azolanda biso lelo à propos ya bamakambo kaka parce que le faut tout va dans la place ana parce que ezopesa pasi bandeko na biso na este bazokufa bana basi baza violé mara mabe vraiment ezosalama na este kuna en tant que mosala nzambe conseil nini okopesa na mokonzi mboka oyo azolanda biso? Non, mokonzi mboka azali garde de la nation aza na kati ya guerre. Conseil na kopesa kaka Josué chapitre 1 verset 8 à 7, lève-toi, prends courage. A pas courage dans le sous conseil on peut ça sauter parce que ayeb mokonambo ayebi ko lekanga na yo hein ayebi makambo ko lekanga na yo l'homme le plus informé na kata Congo ko lekaya zate minute par minute seconde par seconde hein à tellement mais on doit pas négocier avec M23 nous devons négocier avec régime sanguinaire Gagamé Koukoudem c'est ça et c'est dit pardon on doit pas négocier avec M23 on négocie avec régime sanguinaire. Hein, mais il y a Métrier, hein, il y a Coucou Dendo, Paul Kagame. Voilà, bandeko na sur message est passé, bino stubo comprendre le prophète Ngefa azoloba, marambo yo bino basala nzambe parce que nabi boza ebele na Kinshasa awa ba église vraiment etondi ebele na kati ya capitale na biso tout ça compter ba province. Bo sala organisation ndenge nini pona makambo yo. Bino basala nzambe bozoloba nini? Omoni Malachie chapitre 3 verset 18 vous verrez la différence qui sert de ce qui ne sert pas. Basai monso nzambe bazai ko aventurer. So lati drapeau bani ko lela na mabele ne nzambe ayoki pe asali. Na coronavirus boju ba poto po pa ko na njoto corona silaki. Silaki la tunaki yo. Ezali Matthieu 23 verset 5 27 bani ko vanda liboso na bato balobaka na kompo bato batia bangoka pour le moment ba bandi minanga to na guerre parce que guerre na lisumuté nous défendre la patrie mais tamusu po na zape manière nzamba lobeli tamusu po assemble bongo na bato ensemble l'église ensemble la kamikolo nyonso po na mboka na bango pour vous dire la vérité. Hein? Église nyonso na muke munene sambelaka pona mboka na bango yango moi makamoso osimba te parce que nini nzambe azokale à travers ba prière hein nzambe pe surtout sambeko ba pharisien nzambe omoni ngai na kata motema ozobeta tolo
bandeko bazokima na est bazokufa bazoviole. Est-ce que moi si pene okobala esu na Goma na est kuna okobanga viole te nzambe yo za wapi? Proverbe 15 verset 3 losambo nzambe yo kaka wana kokanga drapeau kobamba na mabele, ce sont les conneries moko za non sens parce que c'est Dieu qui sont les cœurs des hommes. Maman oyebi na nzoto moto tozala ba héros visible non dans l'ombre ta héros visible miso na yo zolo monoko nimeku namoni makolo namoni ati mokase maboko tala ba héros invisible cœur intestin emonanaka te ozomona ozomona ezomonana te mais eza na batribution minene barein emonanaka te ozomona eloko na eloko ezali na mosala na ye ozokomona eza te ke soki re eza te moto akobika te soki mpe moto alele monoko te moto mpe akobika te soki mpe moto atayi te moto akotambola te ozomona mais tosala na lolenge oyo ekoki. Mais pour vous dire Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 4 chaque chose a son temps. Tango ya Congo ya libération na guerre et régime ya Kagame obanda kokwea na ngoyo yango. Voilà, pasteur, excusez-moi, le prophète Ngefa, Batebele vraiment au Bazolanda Bisso. Dernièrement, tout le monde a une émission, il y a conférence Nangai, Glodia Akina que je salue. Olobaka et Église des réveils, Ezali, Lokola Wenge Tonia Tonia. Est-ce que vous pouvez expliquer Bato Bazolanda Bisso pourquoi Wenge Tonia Tonia? Parce que le roi a paix. Na tout nango le frère José Ndita baranangai no bama na faut kindeka pas prophète Ngefa ye moko yebi le pourquoi oyo abengaka église de réveil wenge tonia tonia papa bato bazolanda biso bazana besoin ba yeba pourquoi église de réveil lelo ko koma wenge tonia tonia église de réveil ya wenge tonia tonia na mona sango alongwe na catholique à sa église de sango alongwe na catholique à sa église au catholique bis catholique songolo na mona te. Na mona pasteur bima protestant au protestant tel ezate ça dit quoi baza na structure pe baza organiser église de réveil ko ojuka des versets bibliques ovandi obimi pasteur prophète apôtre olaninga ils n'ont pas l'éthique oyi sango pas comme pasteur comme sango asaka 3 ans philosophie 3 ans ya théologie 2 ans ya stage asaka au moins 10 ans na musala pas ma prêtre. On a bango na bozoba wana motaki mécanicien akomi pasteur boxeur makofi bibotu bimponda kakatier pasteur siko katier ya ekoli philosophie te oyo te azali ni te loko moko te eloko nini akobimisa malamu. Tous les grands pasteurs oyo bazali à part Kidiamina oyo azali docteur Kidiamina beaucoup étudié l'essentiel dans sa doctorat tangiranga mosusu azana ba titre académique. Et puis basaka makambo ezangi tina oya kufa du mwana chewa royaume boutique yo mona sango papa kufi azwin de gone a cheya remplacer papa wa Rome yo mona yango bokundu ya soka longwe azwi mwana na baksie wana pourquoi l'église de réveil c'est ton atonyango wana ils n'ont pas de structure olingolo batango nzambe abenga batu nyonso Nzambe abenga moto nyonso a visiter moto nyonso. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17 à 18 tanga yango koyoka yango. Même likamba prophétie apesi na bana bino bakotala bakovision bakosakola. Eza pona ba prophétie te. Lele ba lata yango na bilamba ya pembe basui pona ko escroquer bana na Nzambe. Quand je dis l'église de réveil est oniatona parce que kindumba bango masanga bango escroquerie bango kopanza bango bato bango sans vérité Jean 8:44 père diable bango magie bango Galates 5 verset 19 tanga yango koyoka yango et qu'est-ce que je peux dire parce que ngai na kati nango na yebi bango koleka soko moni ngando ngolo aye ngando aza malade ndima parce que ngolo na ngando baza na kati nous on se connaît qui sont les vrais qui ne sont pas les loro benga de papa Konde ya diloba incomparable. Au moins, il y a besoin de c'est meilleur de meilleur. Ceux qui ont papa à route à Koufi, moi, et Carlos, a remplacé papa Naye, toxiquement son père. Malgré Bitumbezali, mais à Kolonga Bango,
hein azana biloko te so comment Kidjamina Kibila. Ce sont des vrais pasteurs. Oh bazali olongo na Kidjamina Kibila. Toko bangana Dodo Kamba aussi, il est vrai. Hein? Tolongo sur Dodo Kamba tokuta Amos Mbayo. Hein? Amos Mbayo tolongo epe to moni papa Tambulo Koke. Hein? Ils sont là. Prophète Ngefa. Hein? Je suis là. Hein? Oya zotambola to bebi na noté, mais batika tous sont des foutrons. Hein? Et alors madame ezana bolanda betongo etondi batoté. Ces gens ils ba tombo franchi. L'église nion surtout o eza a on a qui ça o ka quelques-uns o tangi on ande baza vrai. Ba tout o nyoso. Bango ba vrai bango wan. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bonanga? Non, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bonanga? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ilsi. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. On a rencontré pas na bango na lei na meli pe babondele pona ngai. Hein? O ba tikali tu wana mama bazana ba cabal juif. Mais cabal juif ba kote yango. Hein? Hein? Cabal juif ba souki wana te la sorcellerie. Comment les pasteurs autres ont condamné acte 5 Galates 5 verset 19 hein? Mon bal non bal ba mamana. Moi c'est ma mamana. Sodome na Gomorrhe kufa ipona ni. Na lisumu wana mais les pasteurs sont devenus homosexuels. Bah pasteur PD surtout par exemple ngonga somo pasteur mo ngonga ça atobuka mais conséquentement moi je te dis la vérité bino ningi vérité nini vérité c'est Jésus Jean 14:6 hein o moninga na vandi kwa mobali normal o moninga na vandi na saibo na tobuka kuna na tobuka te na mobimba hein qu'est-ce que vous voulez dire biso balingaka biso te à cause de la vérité balingaka prophète de l'université balingaka Roger nani Roger Bakate, balinga prophète Ngefa te biso zakola nini toyi ko défendre évangile ya Yesu na dernier temps. OK. Hein pour te dénoncer makambo ya mabe. Faire asobina ngebe pasteur pe kuna ngebe différence nezali. Hein? Tala sango kembo na kembo kuna na lo. Au moins sango tala apôtre Mbi. Hein? Apôtre Mbi était allé pas à pasteur Carlos. Na protestant. Na mikolo na liboso bo. Tobi na pidel. Mais tala l'église etikali wana. Hein? Mon pécha. Pasola. Poa mon pécha pasola mon pécha. Mais c'est quoi ebisanga nini? Si vous avez parce que la Bible me dit, Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez par les fruits. Si vous avez dit, maman, tu as dit que tu as hôtel à Mine, tu as Bakimi. Bakimi Marani. Non, on a invité par vos autorités. Bakimi Marani. Par exemple, il y a l'autocona whisky. Madame, il y a l'autocona whisky, c'est quoi? Priez au bas. Drink, il y a drink. Si vous avez dit que tu as place na waza en fait hein yoko tinga na ndako te na bimaka te hein naza condamné pourquoi na bimaka te Matthieu 10 verset 15 à 16 soyez prudents comme les serpents parce que moto nyo soit vérité di wa monoko na yo mais nous tokotika te koloba vérité parce que milimo na bato ezo kufa koka sata kozala 10 000 20 000 personnes dans Nzambe
Hein? Mais Bible, c'est Matthieu 18, verset 20, là où se réunit deux, trois personnes, mon nom, Jésus au milieu d'eux. Tu peux bien noter, maman. Mais papa, la plupart il y a bateau nous on lobby que baza ba faux pasteur ba faux prophète wana bandimi na bango apparemment bandima raté hein et les comment go bima et bimi be pour la prophète na bango bien pour la pasteur na bango baza na toujours pour la redéfendre dans un monde des ténèbres baza ba esclave spirituel ata pasteur ote bango fumangani libanda ba ka moli mwanzambe kiti pour comprendre yango te na cours ya démonologie étude ya démon totangaka yango ba torture ba fermeture ba prison satanique ezali ba ko vegle bino miso bokoyeba yango te mais oyo nzambe akoloba yango moko me mingi te bazali bango tuna prison satanique bakolongwa te po bakato basalaka ebele mais bato bazalaka kuna to c'est ça. Lelo papa pour mutu akoma mosala nzambe soit prophète ou bien pasteur et c'est un nini parce que tout le bébé sango bango basala 10 ans hein il y a formation et puis kolanda marambu tout pour abima lelo sango et bon pour na bino ba pasteur ou ba prophète et c'est un ni pour mutu lelo abima mosala c'est un bosso appel hein faut yo kanzambe quand Dieu vous appelle il donne la vision et la provision les lobes pasteurs et comme copie hein dès que le église dimanche je vais rentrer à la maison sans un franc. Même bon à carburant. Pourquoi? Puis on a zanango na okabulana bandeko bazo souffrir. Mais bango ba ke kuna mabonza ko escroquer ko yiba ba ko bazonga bambonge belé mais motakola lanzala. Et ça péché. Au moni motaza appelé, il faut qu'à passer à battre. Yami bat quand tu es appelé, il faut les cana formation. Il faut que la théologie, il faut la philosophie au sango parce que pour la lobby attendre le Saint-Esprit, il faut que sa connaissance. Connaissance, c'est l'année. Kotanga, non? Hein? Kotanga? Bango batanga gâté. Kazwim bonda ina mwasi awa Yesu azali azwim bongo oti katiel atiko betaka bato na bakisi na bango na bakisi na kota ngo na église afuli bato ba yo pasteur. Non. Et Bible est sur vérité Malachie chapitre 3 verset 18 vous verrez la différence ce qui sert de ce qui ne sert pas. Bato na tangelio so kutana na bango boy omone lembo ya nzambe. Otuka kidiami na kibila. Omone elongi ya nzambe motokola pasteur Carlos Baruti omone incarnation papa neza na nzoto na ye bato roi Dodo Kamba marie mikolo pa yambaka te ebe banoko babe fier na ye ozoka okomona quand même ozosula moto mais oyo na esprit ya nzambe ni orgueil ni arrogance bato na tangeli yo papa kondeli ya lilobo omone kwa na tata mokili mobimba hein amosi ambayo soko mone oui oya za pasteur tonini mais qui était sans nzambe matisa biso ba critère to ibaka bango wana lolendo balingi me ko simba téléphone te président soko benga ko ndima oti gouverneur ko ndima oti bango ba même aboumestre de lolendo ya bwe mais so ko ministre ko suka bon pasteur mbayo comme ministre sport mais il n'a pas changé asimba il fait ko fa pasteur mbayo Akaina bonzambe na yete kuna pe abimi regarde le modèle et les autres là. Okoyi bisangani. Les orgueilleux biloko ya pamba. Guerre ngona est. Moto mo apesa prophétie. Dila guerre ici là, nzambe alakisaka ngai, tokotaka ba prière, guerre ko sala boy, kaka mensonge des mensonges, le père Jean 8:44 c'est le diable. C'est le diable. Tant ngefazo bunda kali kama est bango bazala. Ngefazo bunda likambo ya est ya Congo wana bagagame bango bazala. Regarde un bon pasteur, un bon prophète parce que Moïse a beaucoup comme un ndako ya roi mais ataka intérêt en boka naï. Moi je suis comme Moïse. Même les autres là on est dans un mboko. Et là on a reçu sécurité à peuple nangai. Et là on a reçu kimia parce que Hébreux 12 verset 17 de Hébreux 12 verset 14 bien chercher la paix avec tous. Ozo ça risque te maman. Biso to yebani lokola nguba na kati ya basoso pese na kati ya basoso. Na kena sombelo ko moko na supermarché awa parce que Denis abetaka mutu bon. Ngape na côté na moni mo sante simbinga te na côté. Na pousse na kaka boy, what are you? Yamikame. Speak English. Ba américain ba tondi wana. Propos ngai fa ba photo kaka. Tu vois là? Défenseur des peuples yoyo. Ozongo nango. Mais attends na zwa kimbongo te.
mais na sepelaki honneur mosala osala ezokala mokili momo. C'est ça. Yesu akufaki mpo nani? Mpo na peuple non? So biso tokufi mpo na Congo, où est le mal? Mais papa ça lelo bato pe bazoloba ke non prophète Ngefa lelo so azo côté la mokonzi mboka parce que abengaka ye okendaka kuna déjà ozora mwa mike yango no koma plus que défendre président de la République. Bino lina défendre Gagamé Kudendo. Siko poste na bino ezani. Na défendre Kuku Dendo, na défendre Sassou Nguesso. Sassou Nguesso président nanga. Hein? Président François président nanga. Siko na défendre ni. Na Kamati Romain 13 verset 1 toute autorité vient de Dieu. Oyoki na kumisana. Mais président mbaka bato tout otangeli nga bango butu moyi. Ayambaka basango, ayambaka cardinal, ayambaka babokundo, ayambaka ba pasteur nyonso kaka minene wana. Mboka na bango ezaka. Dalo nde mokonzi na bango. Hein? Bino luto ba vérité? Ezaka Ngefa? Hein? Mais pasteur John yo le kaka président yambaki ete. Hein? Ayambaki pasteur John yo. Eh, était pété yambaki. Hein? Manike couple président yambaki. Hein? Président yambika pasteur John hein? Ka Ngefa boko polo lolo. Boko ponga koba. Na ko ne ko tika bino na Congo ko tika bino ne koba na bino. Mama ya minga na mosala nga na salaka. Moi j'ai fait propagande à président na 2018 dès 2024 gratuitement sans 1 franc. Yango président na motema de. Azana motema. J'ai défendu cette nation. Kabila na pouvoir. Tato abomaka bato ebele azaki na ne. Vie en danger. Kabila to quoi ici tu serais d'accord tu présentes tu serais lelo. Parce que bamona ata mo. Ya mo manga na okamona binu. Bakendeke butu na présidence ya. Hein? Mike Kalamba mon président. Hein? Plusieurs fois natangela yo. To kamati oyo roi de Mupopa. Nani? Roi de Mupopa nene papa. Yo ebite. Mupesha ebite Mupopa mupesha. Nene papa. Nambit. Oh. Denis Samona président prophète Denis c'est combien de fois? Hein? Natangela yo. Pasteur Mukuna ni la saka nene ala kuna bimi. Hein? To kamati nani Dodo Kamba. Ezibia Mapia. Sauf que Jamina na moni président. Bakala que Jamina Kibila à cause de la vérité Jean 14 verset 6. Bon nyonso mona mona ka président. Au moins tanga na mona président mais na lobi na mona ki président. Bango balobaka. Hein? Ata ngana ki reconnaissant quand même Matthieu 10 verset 40 à 41. Hein? Et puis moto président de Nzambe. Nakutani na Yesu nakutani na moto tu akutana na soto lobiko. Moto tu on atangeli amona président azonga na koseka. Président mokonzi ya solo. Et moto nyonso akutana na président il faut venir changer. So changer te baloka yo. Je te dis la vérité et c'est pas moi balobaka. Hein? Ba ebika président pesa ngai dimité. Président pesa ngai dimité mais ba étage otonge belé église motapesi mbongo na. Et comme Ngefa nelikam. Bandoki. Quand tu pas président pesa ngai prostate. Na dit prostate et puis prostate ngai cancéreuse. Bandoki. Tant que tu n'es pas président kuna bato le bakana bino. Le président m'a reçu, ce n'est pas comme un journaliste, ce n'est pas comme un analyste politique, comme un homme de Dieu. Hein? Il m'a reçu comme un homme de Dieu, ce n'est pas un journaliste. Hein? Ce n'est pas comme un analyste politique. Hein? Et j'ai prié ensemble avec le chef de l'État. Et je l'ai dit aussi de l'Éternel. Hein? C'est grâce à mon président de Saïd-Saïd, dans le Samane Nabiki. On a koba na bino. Ngai nde koba na bino. Satinya ya Congo ti. Le prophète Ngefa. Mama bakende kana ba politicien nyonso bakendeke. Azo bala moya ganga ngai na butu akei kuna. Hein? Ne basaki na Mobutu akendeke président reçoit tout le monde. OK? Il reçoit tout le monde. Ah maman.
baopposant nyonso ozomona bakomaka kuna bakoyebisa bino te quand même Ngefa aloba bango balobaka mama bota ngai nazoyebisa yo nazokosa yo mbutu kuna de président ya bato na butu président ya bato na moi te to makuna ba 2h du matin 1h du matin bayebisaka bino e moto to abi makuna na vélo pa kumu ya mboka oyo komi Ngefa likama pona je suis reconnaissant na ko défendre chef na ngai c'est mon père c'est mon patron jusqu'à la fin parce que Romain alobi na biso Matthieu 6:24 na ko luka nzela ya froité comment fait-il pour représenter biso ba poste après si bino musala après si bino makambo nyonso vous êtes avec lui mais vous êtes avec les Rwandais avec Nanga a dit ça ici même la présence dans la bateau sur le bango na gouvernement parlement non parlons même pas mais tout ça bateau nyama tout ça bateau hein tikala na nzela moko mwasi za mobali bo moko mibali zome soko do sida matrice ko tobuka okoyeba moto ko tobolo matrice wana te fumangane moto tobola matrice oyo zio matrice to et bien sur cancer ya utérus et uterani parce que dans nzela zomi hein moi en tant que religieux un homme d'état je vois mon pays le seul moto awa Gagame le mat du Congo n'a pas par ses présents Tshisekedi. Kabila n'a pas fait ça. Kabila y'a des mon même imaki, un bon angane, un non angane, mon même imaki. Et l'homme que ça. Bakanye minière au président de Koufela yango parce que na boko Kabila. Garo nanga do sala biso lelo parce que baboto le carré minière ça appartient au Congo, sol et sous-sol appartient aux Congolais. Hein? Oh bazo bundango nini. Kabila ne travaille pas mais ça un pourcentage d'union sur ma carrière minière. Est-ce que lui est président de la République? Président Lobaté, Atalate, nous tous nous serons derrière le chef de l'État avec son armée, avec Ouazalendo, mais la chose Sabino détrône 28 verset 7. Bon, ça qui tentera mon Dieu va vous disperser en 7 parties et 7 morceaux. Voilà, sur le message de l'équipe, tout vraiment comprendre. Le prophète Ngefa, le mois Namboka, Ranson, Azobeta na grande arène à Paris, les 15 jours déjà. Mais il a étiqueté biso à l'obino, ce qui a bêti concert, on a parti en bongo et à Rosoa, à Ropesa, à Rosoandambo, qui a tindeli bande de biso bazala est. Yoro le bani attaque homme de Dieu. Sur côté, mais tout le monde a Katabilamba. Personne n'a Katabilamba, il y a un scandale dans le monde. Un vrai patriote, hein, maman. Na tango oyo, Robert a musique te. Au kansa bande qu'on a biso 3500 bakufi na este. Ok? Musique ezani kobinati. Musique ezani makamba bolole non. Et reporter motoni. Na mona Ukraine 3 ans. Concert et bête ta mokolo moko te. Olaninga mama na moni na kati ya Russie musique ebeta te na moni na Israël musique ebeta te pourquoi pas na biso na Congo na moni awa na Jumba na pays nini oyo Soudan musique ebeta te hein faire ya kena Canada ko talaka basal atongi na France est-ce que basana logique et nos frères mères à l'est. Tout ça, on a plein de guerre. C'est comme ils collent mon soir aux oiseaux. Hein? JB, c'est un gars Koufi. Moi, j'ai fait l'émission et pas Stémaï. Dans le JB, c'est un gars qui dit être cher pour ça concert ou on a kobeta en côté. JB, il y a qui yango? L'émission là, il y a une émission maman. Jibe yokaki yango bata Jibe babengaki ngai babi oui papa c'est un bon prophète otondi mangona qu'est-ce que Jibe a fait a poussé ki yango hein pourquoi bango bako sala yango teke bandeko bazo kufa na este bazo sala yango bino na musique bozo bina et puis de bisibila combattre au moins ndenge bozo si musique au moins distraction côté ndenge Rwanda côté biso tango musique ezala kité mise ko fungwama makambo ezala kité hein bobo Yesu oteki barabasi Barabasi yango ya foudre biso. Il y a tant de musique maman. Il y a tant de réflexion, biso qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être baron de Batika Goma
hein, et puis tuerie wana et si là tout mis en charge. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était là le prophète Ngefa. Donc voilà, dans ce message de l'équipe, Balambo, quand nous vraiment pour comprendre, papa, mot de la fin, et puis au PC, mbote. Le mot de la fin, c'est que Bato Kivu, Bukavu, Totiki Binote. Nous allons ensemble avec les chefs de l'État, avec l'armée et puis avec les Wazalendo. Oezoleka et Kosila. Et bato kansaka nini inclusion oyo esamika kambala oyo. C'est cette fois que ba Rwanda ba koteli biso na Goma. Ba koteli na tanga Mobutu, tanga Kabila le père, tanga Kabila le fils, cette fois ezaka présente Tshisekedi. Pe ba koti ba bimaka. Oyoki mama pa mboka na bangote. Mais cette fois-ci, to kolinga su humiliation wana te. À la guerre contre la guerre. Que Dieu bénisse Batu ya Goma, abattre la bango, abattre la Mokonjamboka, abattre la processus. Nous sommes derrière la République. Quand on parle de la République, on parle de président de la République. N'importe on n'a pas sa mototé parce que nous sommes en guerre. Voilà, nous sommes en guerre. Donc voilà, c'était là le professeur Ngefa. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Nabilon Stoubozoa qui est vraiment occasion à Rolanda Bisso. Bozoa éparpillé à travers le monde. Moi, la diva de la presse congolaise. Je vous dis un grand merci. Je dis un grand merci à Erjou Labilo Azaki derrière la caméra. Pendant Ropé Sabiso, vraiment, bah, image à Kitoko Boy. Je dis infiniment merci à mon boss, Franck Stemay Dissouka, le professionnel. Hein, un Congo qui se respecte. Merveille Mapou. Il est aussi professionnel. Franck, c'est un professionnel. Il est professionnel. Il faut qu'on dise ma moto. La message de ça. Bonne guérison. Hein. Merci vraiment, on a ces messages de l'équipe. Merveille Mapou, un grand merci à toi, les soldats, pourquoi pas Obed Toko, Maëlle Sadiki Maëlle. Là, j'ai dit un grand merci à ma grande sœur chérie Karine Bamana, Moté Mayabato, Dadie Mondo Kolo Yodi, en Belgique. Je dis un grand merci à Rachel Fechek. Babiso Zamposa Basaka Kitoko, Yara pas Rachel Fechek, Rosa Basaka Kitoko, Bilamba Kitoko, vraiment. Israël Badi Banga, je te dis un grand merci, pourquoi pas ma copine Nassim Moké. Je te dis un grand merci. Fanny Kalembe, un grand merci à toi. Nabinos Touvran Bolingara, la diva de la presse congolaise, je vous dis un grand merci et au revoir. Maison Awatuza, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nemoyebi te. Yaka, tokiti na metro Château Kayau. Kayau awa. Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyé bas. Chaque mois, d'abord à chaque fois, il y a une métro. Ils sont à numéro de banni. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka sur une place de côte. Azamona mboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et le Molaka, ma tâche. Tozo le Bela Makamba, ma tampon, ma maman, ma bébé belé, ma maman va jouer tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, na pour na Rolongo, la batampo, ma maman, ma nduka, ma maman, au bazan a besoin au sala taille, on a repris ma mine. Ma maman, au bazan a besoin, il y a au sala ma forme, il y a la tolo mounene, alingi azala na sima mounene, ma ange mounene, mi pende mounene. Maman Nicole Malonga, Awa Toza, ndeka boyebi, depuis 2007, na teka ba produit, il y a qu'au grossir, ma fête Saint-Mollet, hanche. Voilà, où est venu ça, Awa? Non, non, yo je m'en atte. Oh là là, ma et là, quand ça mabala, et ça pour la mibali. Ça grandit. Dimension, les gens vont dire que tu es sinon, que pas côté là, n'a qu'au bout. Et les autres étaient tellement. Vraiment, on a des victimes, on a métier en haut. Oh, il y a un saut de maïna. légalement dans magasin et aussi na laboratoire mondele awa na poto légalement. Je pense que au monde des rayon les eloko moko naturellement les animaux produits authentiques naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà.
akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile Silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana mokili mobimba CTF Moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandankala Twende X-Bass Marandura